kende petit niveau pe papa na ngai pita. Non, papa n'a pas non, Zéla. Non. Zéla, maman Thérèse. Maman Thérèse. Mais on est en gaï? Zayo. Dis. Andy. Non, papa c'est fier. Non. On veut dire la télé pour ça, Andy, yo ça là. Papa. Papa c'est fille. Papa c'est fille. On peut dire non. C'est bien journaliste. Oui. On a ça sur Samba. Pourquoi quoi? Au sein de ça, papa. Bon, bien ça, nous avons porté le plainte. Mais on peut moi secouer. Papa, ça c'est pas nous c'est mon fils. Donc quand papa c'est. Non. Papa c'est. Merci Mara. Nasengi yotambwisa ngai. Nasengi yozala nangai. Atango nyoso nabelelaka yo. Kolo yobo manga. Nasengi yotambwisa ngai. Nasengi yozala nangai. Atango nyoso nabelelaka yo. Kolo yobo manga. Ozana kombo nanga Sir Gladys na ekopesa témoignage nanga na oyo nzambe ya Ozana asalelinga bande konanga na bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambole pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bande ko babande ko senga ngaka se bambongo kasi na sila ki kozwa délivrance te lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande ko lolingi na nga ekoteka échangeaki na ke kosomba biloko nanga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alsimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Ozana esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka bavisa partout na ke na Allemagne na ke na France na silaki kozwa bavisa te na bandeko kozwa kaka toujours barefi kasi papa tango alekiselinga ngo délivrance yabisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko na kie kokotisa passeport na nga na ye na moni na zwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na ekokumisa mone na nzambe na kati ya Ozana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris na linyaki na partager na bino témoignage na ngai concernant Musala.
na banda kosala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude nangate mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus tant na kotani na prophète Moïse na leki na délivrance makamonanga e fongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc na linga ki na remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Ozana pour na enseignement na suivi ba pesa biso chaque jour na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makambo na bino kofungwama pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto ngai nazali docteur Trésor Mosio Ekuchu, médecin du gouvernement congolais et actuellement médecin directeur dans centre hospitalier Mosono. Centre hospitalier Mosono, idée nango principal pour salema ezalaki nini. Tomonaki bandeko na biso mingi kozanga makoki bazo kokate kosala ba examen na ba appareil kili ba appareil opona kozwa ngo faut kende libanda mboka soit okende na ba hôpitaux o biso nyonso toyebi na ville ya Kinshasa. Alors biso tolingaki toti ya centre hospitalier Mosono na kati ya Bandaki place oyo bandeko ebele bazangi bongo ebele pona ko se faire soigner na ba milieu biso toyebi mais kotela bango siko ba appareil wana mais à moindre coût oyo kosala examen wana mais na prix ya muke na centre hospitalier Mosono tozali na ba service presque nyonso tozali na service ya gynéco-obstétrique pour na basi et pour na basi oyo bazali kobota tozali na service ya médecine interne service ya chirurgie ya pédiatrie tozali na ba appareil ya imagerie lokola ba ECG ba EEG ba échographie ba endoscopie ba radiographie et puis tozali pe na service ya prise en charge à domicile okoki kobela ozana ndako makoki ko ya hôpital ezate obengi numéro na biso ya contact biso to délégué minganga ti place yo zali po bazwa yo en charge tozana banque du sang awe pana biso pendant un mois ba spécialiste ya maladie gastro-entérologique ba maladie etali kokonda sans koyeba cause makila kosila pamba libubu kovimba ba gastrique hémorroïdes alors tobengi ba spécialiste wana bazali na biso elongo awa pendant un mois pour na 10 000 francs kaka okutani na spécialiste ya ba maladie wana akomona yo et puis a traiter yo na 10 000 francs na yo kaka. Notre adresse avenue Boula numéro 19 quartier Aboula commune Bandalungwa référence église Mangembo. Pour tout contact plus 243 82 053 25 52 85 00 120 22. Centre de santé Mosolo. La santé d'abord, l'argent après. Découvrez rencontrepresquegratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontres amoureuses, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de rencontrepresquegratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontrepresquegratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. Shalom, shalom, bandeko nyonso balanda biso na kati ya chaîne ya Chibiso Télévision wa émission s'appelle Sarbandeko Ebele, Mabote Ebele, émission oyo et mabiso na kati ya découvert la marabout tellement ebele oyo des fois et batama na ba vie ya bato ebele, de Bible lobby na mokanda Jean chapitre 8 verset 33 lobby, vous connaissez la vérité vous affranchira. Oyo wana ezali verset biblique oyo wapi et sengeli vraiment onyo se batama na koko sengeli bima nde wapi émission bat passer mozani za bravo Jésus émission moko oyo vraiment izo sunga mabota tellement et bato ebele ndama pambola notre patron na kombo Chef Mukadi Mama Lydie Mukadi ainsi que Elias sans oublier encore une fois Denis Mosolo
ainsi que aussi à ma concert que j'aime beaucoup, na Witch, Weza Clarisse, ainsi que à la prophétesse Erohim Maombi, Tamba Pambola, bino pour la musala makasi ya malambo za kosala. Et puis encore une fois, mes condoléances na notre frère, ami, na kombo ya Thomas Fabien, watu wa Bungisa, ezali papa ne biologique, et puis papa nazali, même kombo Fabien, même kombo papa nazali. Donc, tozana matanga bravo Jésus, tozana matanga chez biso télévision, parce qu'il y a biso Thomas Fabien, watu wa lingara mingi, lelo auti ko Bungisa, papa oyo abotier, donc, mes condoléances kazali, benga et encourager, et me capé ko fortifier, ou remonter, parce que vraiment, ils passent ko Bungisa, ils allaient très cher na yo, ils allaient passer. Dès que à chaque fois qu'il y a une chez Bisso Télévision, une carte à Bravo Jésus, il y a toujours des surprises. Toujours des surprises. En tout cas, on a évité Tolo Banini, Mokile comme Nasuka, selon Matthieu chapitre 24. Tolo Banini, Eza Oje Césani. Comment ça, t'as un niveau, il y a qu'on détruit même un foyer à bateau. On a évité. Il y a un moto, il y a Soumasi, en tout cas, ils allaient vraiment, ils allaient malade, Mokoye Bayesuke, Kosala, Makambo, Mokili, et Kosenglate, parce que Bible lobby, moto azali ami ya mokili akoma ennemi ya nzambe. Ni ne komeli biso, to ya minde ko moka mobali aza na kata plateau na biso abikeno, trop c'est trop abombi akangi eleki. Esengo exposant na kata TV pe na kata Bravo Jésus. To ande kona msomo mobali aza awa de tourzo yambe directement. Mbote ya. Mbote papa na ngai. Oui, boni. Kimi ezali na ngolo nzambe. Ah, merci beaucoup. Elio senga bien obi kimi ezali na ngolo nzambe. Donc yebi pe Yesu. Bon. Premièrement, d'abord, on a la famille chrétienne parce que papa n'a pas pasteur. Ah, papa n'a pasteur. Nous avons la pasteur. Nous avons la pasteur. Nous avons pasteur été. Et nous avons pasteur. Ah, parce que comment on le voit cop, hein? Moi, héritage peut tata, belem nae, moi nae, comment on le voit cop, mais. Ah, non, papa a pasteur, mais obligé à péter la femme de la église n'a été. Ah, au sein de l'église n'a été. Mais, a pasteur. Ah, ça m'a nae, n'a pas l'église en d'ailleurs, il y a l'église à papa. Ok. Qu'est-ce qui fait que yo quand tu as participé à l'église à papa, tu es moqué à l'église à papa? Parce que Bible lobby, crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Comment au boy qu'on fan dans la carte église, il y a bien papa na bino, mais tu voulais aller à une autre église. Et ça dit Anine. Bon, premièrement, disons, Nanaza, bon, si on a dit fan, c'est trop dur, mais on a préféré une église de réveil. Ah. Donc, non, on a directement, tu tiens entre guillemets, tu kangi. Ok, c'est bien. Papa, comment on a? Andy. Papa Andy. Andy, voilà. En tout cas, je vous en prie à la chapeau de prier. Okay. Merci beaucoup. Ah, ok, merci. Tout sambeli, nzama makokinyo sotopesho, merci. Tout qui m'a ou na salo boko na yo. Tendre Père, nous voulons que cette émission est à la émission Ekodifé, le boté nzambe belé, et puis batebele, bakango la man émission oyo, dans le nom de Jésus-Christ par la foi, netolobi. Amen. Amen. Papa Andy. Oui. Waouh. On est là. Tozo kayo. Merci beaucoup. Ce qui est là, na Bravo Jésus. Oui. Bon, et ça, vraiment pour la doléance, c'est moi qui ai moté. Mais, namoko, nazangi moi, comment nakoloba, solution. Moyen de trouver solution, namoko ezate. Ce qui peut-être à travers Bino, s'il y a moyen, n'a pas qu'on soit solution. N'a pas de problème, les Kilanga. On fait ça. J'ai vu avec ma femme. Un homme marié. Abala moi si tout fan anenda comment disons. Mais le grand problème est que na comment ko suspecter moi ma comme moi bien té. Na papa ou aboti moi sinanga. Donc ça n'est pas Bokilo. Donc papa Bokilo. Bon père na yo. Papa Bokilo nanga voilà. Comment qu'on suspecte bango moi bien té disons na évité ceux qui ont filmé novelas comment on a comment vivre parce que on est des bantous et ça bilon soit ça les maraliban là et pas na biso africain na culture na biso africain et ko ça les maté tant on a déjà papa o ya beauté lieu moi si alors ça les ba cadeau mon ko peut-être na kuluba bouli bisana parce qu'ils a télévision mais il y a sous-vêtements donc il y a comme mêler bande hygiénique o nga mobali na ko sala papa bokilo nanga papa o aboti mwasi na ngai amemela mwasi na yo ndenge Côte d'Ivoire ba déçu. Voilà, merci
bandi génique tellement nga na yebi code ya mwasi na nga ya yebi nga mais so na koti même na compte ya mwasi na nga ya Facebook na mona kaka ba conversation ya ye na papa na ye mais na ndenge moko ya bien te mais faut qu'il n'avance 6 mois si parce qu'il y a des problèmes oyo ceux qui au lobby ont interpellé ba voisin et ko kitsayo ya na ba bilon sous les canapes foyer na biso au moins que iloko oyo isukisi yo mutema comme vino comme tina suka mais moi obete la voisin et ça te ka voisin parfois a koki ko mais ma message na yo na ba lolenge mo pas bat alors moi sinon ako ma humilier même bino mi bali beaucoup ma humilier na couple na bino na soka tant yo solo na moi si tant que mo bali bengai batobele mais na mona ka yo na papa na yo po na boyi baba indigénique, ba conversation sur Facebook, baba sous-vêtements, je sais pas. Toujours des cadeaux, mon appétit papa n'a tenu le paquet à babombo bon. À sa papa n'a enduit, on veut penser nini. À sa papa n'a coquille jamais qu'on vivre. N'a papa oya botingai. Isaka ka amour oyo naza unique. Et pas naye. Lolingala ona so ya suka bonde la nga mingi parfait abota mo moska ngai. Kaimoko. Yango il faut papa na assumer ba bombo. Akoma ko gâter. Je sais pas wana na zangi mo lolenge ya ko expliquer mo parce que sinon le babon senti comme si na moi ba chair d'épaule. Donc c'est un peu grave. Pour aller plus loin na ko soit na ba recherche on a tout ça la bise tout ça mi bali. Les locaux on a ligné na ko perdre nga boité vomi na sala tasu na moto libana ko trouver ngo normal na ko ki ko bunda et moto mo ba déranger moi sina nga bon comme na ko kana nga passe mais papa oya boti même son baba banda ko bima mais malgré na ndo mo nga ba cadeau na mais na zaki vraiment non bon comme preuve pende ça a quitté moi pende na ça un peu na moi na ça vraiment un peu comment na ko essayer pena mingi ça quitté parce que même beaucoup na niveau l'état ceux qui préfèrent ça té ba ko na ko ko ça l'arrêter na sala ki makasi ya ki mobile na luka ki mo ba recherche mo na ko ça na comment ki former mo ça ko ça ki wenze na mobile na ko mo la ndesima to abina ki église na ko mo la ndesima pour na ba ka vérité mais tu es grand na ko so ya na malamu. Il y avait un jour à Bengamnani, non, non, aucun veiller, comment, non, voilà, non, mais il faut comme si, mon pasteur a bien un mois avant, ou bien dans l'église, dans la service, il y a logistique, il faut comme avant pour arranger, parce qu'on a veillé, on a dit, invité Baroya. Ok, il n'y a pas de problème. Permettez qu'il n'en aille. N'a les maquité, n'a poursuivre ici, chose grave, nous avons veillé, on a yébia qui est de l'église. Et à qui comment, disons, nous avons la terrasse. C'est la terrasse, nous avons veillé de prière. Papa, et puis, moi, il y a une logistique. Nous avons parmi les servantes dans cette église. Parmi équipier, voilà, les termes aux Arabiens, bazab équipier église. Maintenant, si vous avez la terrasse, c'est ça. Tant que vous suspectez déjà moi si na yo oyo bala, na balolenye mo boya biante, ata ba oslo na pasteur na bango, osaka zo, biso mbali to abongo wana ezelo ko bombate. Na landie sima, na moni asali entrer na terrasse. Mais tant qu'on continue la terrasse, na moni a qui a suite qui s'afandi, papa ça a quitté. Vraiment, na garda qui moi maîtrise, na garda qui pena moi patience moi parce que ceux qui n'a que brutaliser vraiment yo na terrasse on au sanine. Basi ba mo on est ba vérité terrasse. Voilà, na ngene ba vérité terrasse té, basi ba mayele ba mayele makas pour le cas biso mi bali papa nanga. On a vraiment tout ça ba jeter. Après quelques temps ou à 15 à 20 minutes, na ndo on a toujours solo na téléphone. Mais ma cambo sur la comme on a un peu de loin, et bah qui m'a bossé sur la télé. Mais non, on a un mois simbi téléphone, à qui t'a simbi téléphone, à qui nous ça en conversation, na mutu. Après quelques temps, na yé komona,
onga na obenga bokilo. Oui, komona oyo kobenga bokilo to moni bokilo. Bon, merci. Ouais. Na yo komona bokilo. Donc papa ya mwasi na yo. Papa oyo abotelanga mwasi. Oyo aliambonga libala. Oyo aliambonga libala. Akoti va s'embrasser. Ah, papa dit très bloko wana. Faut pas dire ça. Bapesa ni bise là ça va mais qu'on s'embrasse non. Très bleu. Il faut pas parler babiloko nous lo bawana. Ouais, ça quand même et à TV. Et à TV bien sûr. Mais ce moni relation ça là que non nani mon bala kuti moi si ba vani mbala mo peut-être ça relation mo bandi sikato peut-être il solo linge banda. Mais tant que moni que non moi si avanda ki to mobile avanda ki moko na bango aye. A telemi a embrasser et après ba tout place ba vandi. Ba commander masango singa ki ba commander. Quelque chose là. Et ça n'est l'opposé na kati. Et ça preuve que là qui c'est que non moi c'est nga abimaka na papa na ye. Papa. Pardon. Papa ndi. Oui. Il a dit que moi si yo. Moi si oyanga. Abimaka na papa na ye. Bolimi si moi muke. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Bah comment ko bima? To babimaka, to babandi ko bima. Pose 3 questions à Tony. Donc babimaka déjà bandaka la parce que bata on a bandaka ko suspecter bango. Donc babimaka déjà bandaka la. Babimaka déjà bandaka la. Babimaka déjà bandaka la. Je sais pas. Hein? Oh bayambani to baza ko s'embrassani. Botala biso la tozala tu ngami ba preuve na habité bino ndi botala na habité bo menga pe kolanda bien. Oyoyo ba Zela na moni comme si il y a 2 ou 3 photos là. Oui, botala su oyo na habité ngaite bo menga pe kotala kuna. Ngaite wana bayambani to za ko s'embrassani. Botala su oyo parce qu'il y a des photos. Bo ide biso bo sumele biso. Na habité oyo bayambani. Bon, sikoyo yango oyo. Oyo mobali moko meke pe ko zo na habité. Ah bon? Wow. Papa, ce téléphone, pardon. Donc, yom tokangi wa photo wana. Na sérieux moi comprendre que au non le bizarre vérité. Quand le monte dans le bien mensonge ça quand ma solo auto sur là. Bon, ça va te évoluer non. Et après? Et ça n'a pas si. Bon, disons na soit qui tente ya menacer bango. Na soit qui tente ya menacer bango mais na soit qui tente ya ka observer. Après on a soit qui bokende ouais puis par rapport à déplacement na bango. Il n'y a pas que non mais intervenir. Maintenant on a mon temps balongo na terrasse. Papa sur moto akei. Moi c'est pe a kenan déjà sur mon papa bokilote. Né naki ozo moi souffle pour na linga kité après terrasse wana ba koma lisusu ebota quelque part nazo respecter moi banam nakolo ba mamunusu na télévision té mais au comprendre au non lo ba non là na linga kité après terrasse ba koma quelque part wana na linga ki na agir ya bilom su senga té to mona na misu vomé na yo comme na mona té mais tant na moni papa qui a vu moto akei moi si na ngapé a vu moto qui na direction mosusu na bengi téléphone ya okanga na bengi téléphone ya okanga na zongi ndako après quelques temps na moni vers 17h 18h yé aye kozonga pour me dire que non tengi nzila moi sa service wala ezate parce que santé est dérangée santé dérangée non
ndenge na sentir boye nakola su na veyete expliquer bato na biso nyonso ya service ya logistique message ekoma ipa pasteur je suis mis funa zonga bango bapesi nga nzela no zonga mais tobondela na yo elongo bon wana eza nango kaka nini moyen mpe na brutaliser na minute nazalaki asilisa no mayele na ye po balobaka mwasi mobali basola be na kati ya chambre nazwi patience nazali ti tokomi butu ntango tokomi na mbetu tolali à partir de 0h il y a un délai qui la moussaillé et naza besoin tout cela on dit tout cela il est pour mon a tellement fatigué na il que na quand to bien par rapport à boy pour na boy Teresia amen na tatu na ko ke yona papa na yo na suspecta kabino o qualifier nga ba manière nyonso andi okolo ba bongo te parce que Nathalie Sakobongo po naza la fille unique. Papa botaka ngai moko mwasi. On a raison. On a raison. Donc avec saka ngai po ezana ba stress mususu alingate na za nango. Toko sa de bana yo awa na kin expliquer papa bondelinga na wana mobali no voilà bon. Et ça vraiment na importance c'est ni robeta ma solo nyot to solo kini mais la fille a nani mwasi na ngata ki tonte ya ko loba vérité ou la vérité cachée ou ya garder na papa mais na zaki dia na ba preuve. Yango na lobaki pomina mimango na bravo Jésus pour nalandaka émission mo bandaka les puis na moi temps na yebi bato ebele bazwa ba solution à travers émission ya bravo Jésus. C'est pas pour rien na kondima na le Kana TV oyo ke non exposé problème na nga awa. Il y a beaucoup de personnes au Baotala ba yebi problème ezaki ya couple ba yebi à travers télévision c'est que na moni wana perdre nyonso na temps auto sali na mariage na moni bénéfice et pesingate na gana na ngebe ma avec un petit rien on a bundaka na sala effort na kokisa oyo na famille moi si na ngaba senga ka po na zwa ina vandisi na ndako na kase banjela msuna zaki nango mais na koma considérer la famille na bango yepé la fille à question a koma peut aussi considérer la famille na yeke no mobali moko aya libala ya ka to vanda te mais mobali moko boy pesi la yo mbungu mais na sala musala oyo pesi la mbungu belete mais na meka ka moi muki ya ko s'organiser na vie pour na za stable caché na zwaka batebele bazwa ngumi babalati et moi je le fais parce que na linga moi si na honorer c'est un peu ça mais tant on écoute na babiloko aboye à éviter. Merci pape, merci beaucoup. Je crois nazo comprendre yo on peut pas commencer à évoluer quand on paye beaucoup de questions parce que vous avez quand même na état eza malamu te comme on a eloko ebana ko suspecter et lelo mona keno et longo une réalité comme une bamena vérité. Je crois ça choc moko des fois ko saisir yango te na kata motema na yo. Si au bout na mo sina yo non to botati non botité non to botité on l'accès ba photo yo to garder ngo yena non la kaja moté l'accès moté ok Anno Balandi je crois toute l'histoire il y a notre papa Andy dans la situation où ils un peu moins parce que tout dans toute question parce qu'il y a une bonne solution pas question tout na parce que akanyi moi sina papa aboutier papa bokilo net to bani za lot hein n'habiter to ba lot pour l'autre passer là on bimana bana na ye na bon bana ba melise masanga bon été papa melisa ke na habiter bango to mona mokilo to habiter so ito zo bango nini ko kanga moi sur ya yo na papa aboutier na habiter Isaac Ndoki, Isaac Kisi, Isaac Magie, to Isaac Lo ni tini papa asa eloko na nande kwa mosi. Et ne croyez tout le qui est solution, ne depuis que par la grâce de Dieu solution aux hommes. Tout le la spot publicitaire ya biso ya orphelinat Bravo Jésus ezana to na via za 27A na matete référence citizen et puis na simana otokozonga OK to benga ki mama donc moi sinae je crois ça dans là à côté puis to meka pe en tout cas non likamou faut si la lelo
on a sport plus te. Bande Balandi, tout la spot publicitaire, il y a Orphelinat, Bravo, Jésus, Wezana, Matete, Viaza, 7A, direction Malam, Moyo Kozwa. So, comme par ça, nous tenons bana moto, bakotuna Viaza, quartier Viaza, 7A. So, comme nous tenons Orphelinat, Bravo, Jésus, presque Matete Mumba. Et yebi, mais par ça, nous, Viaza n'est pas yebi en haut, soit au qui dans ce titre, au côté tuni Orphelinat, Bravo, Jésus, Izawana. To seki ba ndeko o basungaka bato bandeko baza mitema malamu bato baza na bonne volonté selon Galates chapitre 6 verset 10 elobi mieux vaut soutenir ndeko dans la foi que ya nzoto. Je crois bana oyo soko sali soko remplir Jacques chapitre 1 verset 27 nzambe aza te kopambola yo sunga bana o ba orphelin batanga classe balia kitoko balata malamu komisa bango bato bakoma pe le lokola yo et nzambe aza te kopambola calamité za rentrée scolaire tous en besoin vraiment bande kobo sunga biso 10 francs 20 francs ya kofuta na bano minerval pe bazo batisi batanga basaki ya malamu bakaye baketch et nzamba lozanga te kopamula et puis ko bosana te mo contribution na yo moins 100 200 parce que sika bazali wana pe ça demande aussi ya kofuta lokola loyer surtout ba partenaire nyonso bandima ko soutenir musala oyo bosanga te en tout cas nzamba lozanga te kopamula mon papa trésor de États-Unis c'est papa na besoin ko masu na comme appel na membre de soutien au salon on a été vraiment ko pa mbola yo. Merci beaucoup Papa Andy. Oui. Je crois que me kepe ko madame na yo. Yana toutes nos questions tant au tournier question na pourquoi na butu na tomboki après botsukani ka bon en de poisson c'était comment? Si bon, moi disons na kilo la souté. Tant to sali ba débat na kyo bi mwananga na salon. Na fa na salon ti na tongo. To sola ipete yo bibi na yo na bimi atka pe oyate soit na minga pe ko tuna yo mo ba jet d'attrape la question pe lo moti mais on ça jet d'attrape papa na ngani ndenge tennis ke moto azana moto mususu oyo nani a pesa ke sengo na maka mususu donc il a préféré que non makila ya yimoko siko ana moto o déjà a fait pelisaka ye na ba cadeau na bilo belé o nga mobile na bali na fela ngote. Pourquoi pas que ne goluka même batu mususu te ole ko yana ah webi ki ko yana télévision za d'abord ko exposer moi sur za katanda ko exposer papa Bokilo na ba famille na et puis il faut ba que non azali mobile wa kufeli moi si ba Bokilo na ye wana ozo montrer que non ça crée toujours des problèmes papa. Bon, na kolo ba comment les médias ils ont la mauvaise fiance nango. Et ça n'a pas problème belé aux médias et côté ko traité ndeko no to na karati to amino mo ba ko bongisa ngote. Donc ça na ba problème belé au ngana landa oyo bravo Jésus a traité peut-être au abiso et aux agana 60% 700%. Donc na problème nanga a pambate. C'est que na landa ka ba problème o il kaka awa mais yango mutu e poussenga na ya na bravo Jésus. Donc c'est un peu ça. Mais bi to ya mabaka mais cause terrible. Cause terrible. Est-ce que ne commence à commis déjà? Déjà commis? Pourquoi tu l'as dit rapidement? Dans le quand même la kimia et le rôle nito traiter les cambo je crois à ça moi aussi. On est quand même malgré ba défaut malgré onyo sasali à ça moi aussi tu me répètes peut-être il y a quoi juste là. Pourquoi tu l'as dit rapidement? Ne comment maman pourquoi tu l'as dit rapidement? Ok, ah. Ça va? Ça va madame? Vous allez bien? Pas de pédé.
Bozo dongole mwendeni. Okoto zo dongole, opesa tambo tetele o moto zo dongole, problème ni. Madame. O dongole mbani mwendeni. Vous avez un problème même malin parce que Miss ne dongola mabe hein. Maman logistique, boni. Boni église nabino. T'es malade. C'est malam. Mais c'est comme ça logistique au bon sabakit. Tout ça là comme ça dans Zambie. Ça dans Zambie hein. Ngoya. Oh, vous êtes ma chrétienne quoi. Vous êtes ma chrétienne hein. Pas ça mais là. Sambela. Vous savez la penza mene mobile no. Oui mbana commission, oui mbana linga makasi. Ya commission makasi na wa maman logistique bon sabakit yo. Mutako classer ba kit c'est bien. Mais yo so classer ba kit yo quand même ba sentir que non donc ba kit ba classer na avec nguya. Non onction. Bon a évité parce que on moni là. Maman. Wana zana pepe na yo. Mobile na. Mobile na yo. Ulingaki vraiment? Makasi. Na motema mobimba. Na motema mobimba. Soki lelo yo bozo tambola na mobile na yo ninga za papa ninga za wana. Et quoi arriver que mobile na papa na yo. Mais babi entre mobile na papa il faut mutu mo babo mamoka tika yo ko pona nani. Question à penser. Bon, la minute papa ça c'est les vies déjà on dit mobile na pour non. Tout ça non. C'est vrai. C'est vrai. Mobile pena bo papa na mto babi bon il faut pour na moko moka keni moka tika la. Ndenge pena yo ndengo moni na makambo ndenge longola pas parce que longola sentiment. Bache mobile na bache na papa na babi mutu moko babo mai moko atika la. Ko baka pona présence na été. Roni nga nani babo mai moko atika la. En vrai dit non là atika papa on ba ko boya nga lelo autika ninga mais papa na ko tika boyo te. Ah OK. Ah merci beaucoup. Waouh. En tout cas, je crois réponse au Pessibiso. Je crois que bomba sauter toto que maman tout trois na likambo. Je crois mon bail dans la carte plateau. D'ailleurs papa Andy. Je crois aux ascenseurs autour na ba question to na tourner ba question pour faire na tourner. Bon, et c'est mission na yo to pesa na comme na ko tourner na bon. Et ça se dépend na yo mto na problème. Surtout tourner et to nous tourner. Ko tourner. Na tourner. Ba téléspectateur bino bobaka nga na tourner. Yé mon ko mbala pesa permission na tourner moi si na. Maman fa na bien ko? Pas ça bien. T'es osa bien te. Maman. Oyebi ke mon namutaye ba ko sala ba benga ngo foyer. Lorsque on parle de foyer, tout le monde a l'homme et la femme. Mais tout le monde a raté papa na mwana na ye. Tout le monde a pété maman mwana eti. Lo ba foyer babaka zaka mwasta mobali ba ko sa foyer nde papa na yo na mwana ba sakpi foyer na bango ba kilosa quelque part. De ba botio yo po le po sa ye foyer na yo. Ya ba benga ngo foyer. Mais comment na question na tuni ko ba keno? So ba che papa andi na fa na mobile na papa na bino. Ba ba boma. Yo bi ki préféré na yo, ou préféré na yo ki ba boma papa andi. Mobile a pesimbo na bali yo. Mobile a doté yo comme ko appartenir na ye. O ba baka l'os de mes os de la chair de ma chair. Mais l'os de mes os de la chair de ma chair, elle a préféré que mon os na ye ekoufa. Mais son père c'est de vie na ye bazane ensemble. Il a pas rapport ni. Bon, par rapport ok, il y a beaucoup de mobile bolo makasi, mais le bas de c'est pas. Mais papa na botio ata au premier niveau mo ba otika ko abandonner ote. Mobile zaka mobile, otika mobile. Mobile otika mobile c'est-à-dire on le ba ni par là. On le baké. Mobile za ni bobaka, mobile za mbito hôpital. Donc so ko c'est pas profondeur. Bon, ato c'est les bolam. Suka warande konete. Warande konete. Ah bon? Est-ce que yo pour linga pena papa ma? Ou linga vraiment? Pour la réponse on répondre comme monsieur linga que le photo loba. To lo bagaka. Ou linga pour na chose peut savoir réponse. Est-ce que tant lo ba nous autres là eh? Na linga makasi papa. Pour soto linga, est-ce que linga balé? C'est na linga makasi. Est-ce que lui il y en a deux natures ya via bateau. Il y a d'autres gens balinga mbalte mais balingi mariage. Tu vas mona na bali mais na libala alingane libala telinga ba mona kai.
parmi baso baba linga pe nana kaka libala mais la personne ou apesi bon peut-être balinga ki pété ningo bi ke no so lingite ba bala mais ba ma salo ba jida trap kana ba question ozuke mingi na kota bu papa na yo mais ok mingi na kota mais yesu je crois to tunye entre maman na moi si peut-être ba no maman ça il est venu aki na mais moi c'est dans la salle N'indimité. Indimité. Donc il pas au région de Rio. Pas maman. Il pas linga mana c'est vrai. C'est-à-dire il y a linga maman na emi kolega yo. Yango yo fundi na kata plateau. Na fundi était. Na lobi nde o ezalaka. O ezalaka. Ah bon? Yema ko décevoir maman bango ke pona nga. Ko di ke basi passer bela moki. Ah bon? Basi passer bela moki mais moi ça zaka moko. Moi ça zaka moko. Voilà. Mongana na fani boné na boy. So ba tuna question na entre maman na yo na moi si na yo. Je préférais ma femme que ma mère. Pour maman ça bout quand ça vie na yo. Pour l'homme quittera et s'attachera. Donc lorsque je quitte na tikinda ko tata nanga, na tikinda ko maman nanga, maintenant yake ko s'attacher na moi ça dinga na ko ça foi na. So tant yo bi que no papa. Ozo mona te maman izo même yeni ngaza boaza déçu parce que na mamba ici biso nga tombolo ana maramu yo lobi. Lui, donc il a parlé beaucoup pour l'homme belé, mais il a décevoir. Il a dit plateau. Oh, papa. Mais oui. Il a décevoir. Par rapport à propos, il y a lobby par rapport à yo. Même question on a tout, même question on a tout. Il y a que non a préféré tout ça que maman n'a parce que maman ça c'est de la vie naïe. Mais yo maintenant yo décevoir. Mon n'a fanité ou décevoir. Non moi maloba pa le besilinga pona biso ka bibongo c'est que ngape na ko baka bongo te okoki ko lo basadi on rejoindre par rapport à émotion mais maman na ba te non bon non pour on a tout l'exa problème ya te pour tout monde tout mon kota relation entre yo na papa na yo papa na mbali na yo quelles sont les relations si aujourd'hui papa na fandi na maman na ele ba single ba sous-vêtement c'est là. Attends, comment t'es, papa? Comment c'est pas un angoté? Parce que maman a beau t'appeler, c'est un cadeau, il pose un problème. Si. Ah, ça, maman, papa, ma question est au niveau de Nangawan. Est-ce que, par exemple, maman a beau t'y aller, bakale, c'est bon, son ngamo qui est responsabilité, la ngamo, quoi, ça? Non, ils ont dit, maman, Monica, moi, on est mobile, peut-être que mon single à salité, n'est pas maman pour contrôler. Puis, on est tenir à bouer. Nous, mon gars, nous, Monique, pour nous balé, nous, maman, contrôler. So, na qui moi, des fois, t'as les single, va sauter, on va l'amouter, l'ongola, nous, Nika. Ils ont raté? Ils ont raté? Attends, comment t'es? Ah bon? Et casse. Ok. Tu pour ça, ma petite. Et tu pour ça, ma petite. Bon, ce qui maintenant qui est tourné, papa ya botio. Aïlo ba sous-vêtement, il ba bande hygiénique, ba pression na mis sur mobile. Ayo, ou quoi acceptons directement. To te papa ko peut s'engager na ligne. Bon, papa, c'est ce que maman a raté, c'est normal, hein. Si maman a zappé. Donc na âge na yo bo, papa yo. Aïe bin ndenge ni numéro sous-vêtement na yo. Aïbineni que donc ils ont batana yo ya bon moi si et puis aïbineni fois aïe là ba bande hygiénique ba opé ça autant est-ce que oza quand même na mobile est-ce que au arriver le papa aïbini mais on a sous-vêtement mais on a un soutien moi si à libala bon question vous poser na comprendre que ces amis yango na batin mais même après na boye to ni pour un peu na TV non maman c'est juste toi parler comme foyer. Parce que les lots n'a pas foyer, il y a toujours des complications. Ils ont m'habité tout il y a tout une question. Il m'avait répondu, il pose ça au répondre. Bon, question on a évité ba sous-vêtement ba nini. Bon, il y a qui te côté devant ba toi autant la TV. Bon, pas de problème. Déjà arrivé là déjà, papa la mena lui ba on attend on a perçu un mot déjà. Papa ko ila nga ponga sa moi c'est na moi c'est ngamu pour famille na biso. Moi si yo mona ndeyo moi ça tata na yo to za ndengi ko bi moi si yo mona kata famille. Pas biso abota ngamu ko ngamu. Abota ka yo moko wa finiki. Fini. Ozaki nyengi de balbaka ki nyengi. Oh wali no obengi na. Et ça là on peut bien aux yeux pango ici on l'accepte mon bail na yo papa de son belingi ça le peut bien. Ozaki lo ko lo baté? Bon, ok, d'accord. Mobile na yo ko funda yo a pa na biso ke yo na papa na bino y insiste boza ko mo sta mobile. Tiens. Papa, ni yango pe ina ngai pe da pe na libo pe papa na ngai pe. Non. On va pas tailler chemise.
Non, 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 Boété. Maman Thérèse. Non, non, maman Thérèse. Au cas de chemise. Bon. Non, non, non. Non, 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 ça va. Maman Thérèse. Ok, Fanda. Papa Nangaï. Papa Nangaï. Non, non, non. Non, c'est là. C'est là, non, non. C'est là. Maman Thérèse. Maman Thérèse. Maman Thérèse. Maman Thérèse na biboye. Est-ce que les cambo yo mobile na yo c'est-à-dire non autrement c'est-à-dire il y a le pouta. C'est le problème. Attends d'abord papa. Au moins côté cas elongi na ye. Au moins que on est sur le awa. C'est vrai. Non. Donc Maman Thérèse. Maman Thérèse pourquoi vous avez battuté Fananam. Fananam d'accord. Une femme mariée. Au moins Mouto a raison. À s'agiter, n'engoza s'agiter. Vous s'agiter pourquoi? Mais si pas papa là, c'est niveau papa là ngai. J'ai vite compris que basi wa poussa mi bal papa pardon balanga pardon to ndo somba biloko. Basa ba moi sérieux. Non. Non, 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 sérieux papa. Jamais pour ça la montant doit être sincère. Papa Nangaï. Maman Thérèse. Bon, je crois papa et c'est peu bien, je crois papa. Non, 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 pardon. Vu que tous en a besoin de balikam. Ah, je crois que tu l'as qui amu. Biso tu Maman Thérèse. Maman Thérèse. Oui, je sais. Naïbi que c'est comme ça qui est indépendant na yo. Mais ça risquait que au sanini au mekate ko bangu awa. Même ngamoto mobile na zo ba biloko na ngaka tepete za zuwa. Même na mona ndimaite oui na ndimaite ke babiloko mobile na zoloba na ndimaite za yango mais OK merci beaucoup lobna ndimapete je crois tozo kotisa papa parce que to bengai papa parce que lokola baloba ke no papa mutu ba mona ki suspect entre na papa moi biso to sara musa juste to yeba so les yango to yango te to bengai papa to bi kazana musala autaka même musika na kitambo côté chané kuna pas ça na chané vraiment non 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 c'est là nous maman Thérèse OK merci Thérèse est-ce que babiloko zoloba oyo lelo Thérèse za liboso ya lelo na yo Thérèse bon ata un jour zo cadeau à papa te tu ko mona te papa te cadeau na ko wanga na tu mona ah donc ça dit que papa te téléphone tu mona te na bi papa asalo papa ba cadeau à tout c'est l'autre ba bloko la nyonso papa asomela nyonso ça dit pour mbaya ça le côté pardon on a fait la côté yango papa somela ko nyonso vous c'est la ngani oh c'est la ngani c'est là on a fait bateau comme il faut le bendeni non au père de ba sens sinon deni et ça vous mal et puis tani vous tu nini pour expliquer comment na public bah c'est quoi Thérèse tant yo bi que ça le côté bon pourquoi toi tu as fait ondima ki kokota na ba les patins est-ce que mbala ça il le côté ça bolingo. Ça bolingo ni maman qui yo. Bon pourquoi c'est ça papa rapidement je crois papa ça comment dire. Pourquoi c'est ça papa? Ah. Papa Boni. Oh bien papa bonjour. Bonjour. Ça bien? Ça bien. Mais beau fils ne voilà. Thérèse. Papa. Ni non. Pesa busoba. Busoba? Non papa, pardon. Ça nous quitte au fanda. Non, mais il y a Thérèse. Pas non bien, il y a Thérèse. Non fanda? Ouais non papa fanda na yo. Ah. Waouh. Papa Bokilo Boni. Bien nangola nzambe vraiment ah oui bien nzambe ah ba imtakela biso nzambe yimta salamu kili fo yeba eso yebite sekoza omanimal oh osamela rapé pourquoi pas que n'a pas de l'objet pour fan nga uta sala ba don on peut sala ba dimi ba action de grâce oh oui maman nzambe on peut sala ba don ba dimi na action de grâce mais c'est écrit pour la pambo mwana za mbongo fu ko pesa pour so misala nzambe OK papa Bokilo limbisa ngai po comment on a habité papa Bokilo comment on papa Zéphirin papa Zéphirin oui le solingo bega papa Zéphirin papa Zéphirin les deux personnes no bazana katia bilongo je crois bien parce que yebi obengi andi obengi Thérèse oui andi asa Bokilo mobali ya mwana nga Thérèse mwana Thérèse entre les deux linga nani makasi oui bon ibale ba sabana na ngai Fulaninga bango bo mutaningi mwana ngazana ni azaka komi mwana akomi mwana voilà est-ce que mutu alingi bana na est-ce que go sabana mabe ah na pasi ba keso bongo polani
Non, c'est juste ça la question de Nantuna. Jamais banonga mona lingi, banonga mona boti na ça maman bepwani. Pourquoi ça m'a bêté? Voilà ma belle jamais. Papa Zéfi. Ouais. C'est vrai. Papa. OK. Papa Zéfi, il y a un problème ou quoi? N'a aucun des 4 chemins qui est directement. Nous avons vu la première chose d'abord, il y a un problème qui s'est passé entre couples. On a dit que il y a un couple, mais il y a 4 bons balais. Bon, moi, non, moi, si, na bokilo na yo. Na bien le hôtel? Oui, bien le hôtel. Il n'y a rien. Problème, on va se résoudre avec la couple, la famille, ou bien c'est la télé, n'a évité ce problème ni. Non, mon bal, il y a bien garda, qui a souhaité bon qu'il y a pour que tu me gapé c'est la chaîne de télévision? Bah, tu n'es surtout pas dans le monde entier? Bon, c'est juste aussi le gros zap bokilo, zap mokolo, peut-être que conseil européen, c'est bon, ça peut aussi aider bateau, bazota là. Bon, on peut le bali comme on a iba. S'il y a un problème entre les deux couples, et puis il y a beaucoup de bah il y a un problème. Comment tu peux rejoindre pour temporiser dans katanda quoi? Bon, étant que bon parent, on peut sa conseil. Place ma belle salito ngoli ma belle, to yebi ko peut sa conseil ta gebana. Mais bon ça malam va continuer chemin na bango. OK. Non mais les solo moko rapidement yo répondre là. Isaya elo mo salama, ni yo no répondre ngana ninga mabete. Papa moko boya komi bana mwana ya mwasi soki komi na matoyi wana attaque parent parce que camarade na yo abimana mwana ya mwasi so mwana beau fils ya camarade wana ayo betoli solona yo okata mwana ndeni et on les abomination on les amabe ça bon ça mabe et mabe makasi. OK. Papa pesa suna photo ya ndeko to mona ki wana to me kape ko batsango papa po za mambwa sonia Soni makasi. Papa yo mna kambo foka tla biso likambo. Yani vina moni lo kaneno moni. Wala eza mabe po moni ozobi mana mwana na yo bon. Wala eza mabe. Papa Zéphirin, okoyeba photo yo. Photo na zoba na mona bien te quand même po biso. Non, poussa. Nkole ko tipo problème misu, em so ko poussa boda mona bien. Non, poussa te, je crois mona très bien. Zoba photo yo. Photo? Oui. O ma position na. Ekoza selo yo ko mona ekoza ne baza couple to ba pesa ka. Te wona moni photo batu bayambani na zobona photo ke batu bayambani hein? Ouais, moi c'est bayambani. Moi c'est mbal bayambani je crois aussi. Bon ouais alors, o pe bazo ya manakaka. Ouais, on sait que bazo ko s'embrasser. Baza ko s'embrasser. OK. Bon oh c'est ko position, ta position bien oui. On a vu comme ça les sur l'ambiance là bango quoi. Goza la moi si na mo. Moi c'est mbal non? C'est là on a évité pour les photos ba montage comment comme belé bino si tu vas réseaux sociaux tu vas mingi ba téléphone Android vous avez belé bon moi voilà ko kota ba kamona sikoyo na moni oyo je crois au mekape ko yeba wana ko zanana ne mais o zangai zayo di andi non papa Zéphirin non papa obengi la télé pour ça ba montage papa non il t'aime toi sama ngote monsieur on est ngate bon d'abord c'est la biologie benelanga image donc je crois ya mwana bokolo nini na fanda na eboye bokolo nini on peut finir mais quand même ozoyeba la zone te dans ça il était oh esangai là c'est ma fille sur ça montage wasali siko popo di andi yo sananga papa yo sananga yo nazo peso ba respect belé papa so ça on doit manquer là non na yo so ça yo obeka tellement Papa c'est fille. Papa c'est fille. On m'a dit le problème, toi c'est pas un problème. Problème non papa. Non papa. Comment papa? Yo, moi la ngai bangambo na ngaka pesa yo pesa na ngai avec papa dis papa de faire en conséquence corrige mes conseils quand la pression faut pas prier non papa non papa je crois na timi même pio question te lo mode maman papa mais photo ça montage ça ça la télé photo wakashitaso makasi loko papa voilà je sais papa voilà
Non, c'est des journalistes. C'est des journalistes. Oui. On a un salon sur Samba. Par rapport à quoi? Au sein de ça, papa. Bolivie, nous avons apporté de plates. Non, moi, on peut moi, c'est quoi? Oui. Ah, bah, ça monte, je commence à dire. Non, comment ça va? On appelle le parce qu'avant marié. On a besoin de mais pour Alex, on a ça pour monter dans le cabinet. Papa, la sensibilité ou même si on a reporté. Papa, on est timide. Que ce soit la dernière fois, bon, ça c'est tout ça la vie. Non, papa, c'est Firin. Mais on va faire un temps ça dans la vie. Papa, c'est Firin. Mais oui, mais comment il voit aussi mon gars à plateau? Mais comment il Papa, c'est Firin. C'est-à-dire quoi? Mais c'est, vous savez quoi, le robot, quand vous êtes le boss, on est une quand même. Il y a un respect. Papa, c'est Firin. C'est-à-dire que ma camozo le cas entre yo et Bilkamte yo bimana. C'est montage. Bon, bien. Gars, la monnaie, oui, mon ami va monter les photos. Tu l'as sur la justice et ça montage. Et c'est ça, c'est la première fois. Fan na kaspa c'est Firin. Il a ça yo. Il fan nan. Yo, qu'est pas moi la papa, c'est Firin. Papa, c'est Firin. N'importe quoi. Yo fan nan. C'est non. Mais papa, c'est Firin. Comment? Papa, c'est Firin. Non, toutes nos questions, oh, c'est toi quand même, papa. Maman, fan bien. Papa, c'est Firin. Mais comment, yo, papa? Mais comment on dit qu'on s'est chité? N'a pas regretté ma casse. Regretté. La copie ça moi ngai donc pas tout monde ça soba déjà là yo m'kola même magasin et la mo yo soba to do baka patron ya ko pas ça on samba na yo voilà le futi ngai on s'en va la futi ngai Teresia Teresia c'est la futi ngai donc la justice oui ya pas fou après la ça pas dépense yo on la gagner on y a pas ngai ma Teresia fano kimia mi bali ba fano kimia yo moi si on ngai papa na ye c'est l'esprit de l'empêche. La Bible, retire parole à Rolinga. Merci beaucoup. Merci. Retire parole à Rolinga. Pardon. Merci beaucoup. Mais pas Zéphirine. Dans la question de la photo, on dit que non, on a moni moi Stambali. Na moi moi Stambali va s'embrasser. Na moi va s'aboulir mon maman. Après le mieux maman pas au s'agiter. Au s'agiter pas pour Annie. C'est beau temps. Je pense que dans ce Valicabo, dans ce été pour la mission que oui, dans sa première mission, il était dans le colo. Mais pour ça, peut mettre métal à caca, métal que va monter le collant, mais c'est pas sortir là. Papa dit, t'as la papa. Dis ça pour te monter. Donc il est là, t'as là. Écoutez le cher. Le corps dit que le journaliste est là, on s'en battait. Il y a un procès, on s'en bat de ça. Pas par où il va aller. Mais pour aller la première photo, une photo, on va être dans montage. Quoi? Non, on va être dans montage. Non, il est dans montage. Dès le début, on a vu que montage, je pense que la cadette va bureau, on a souvent la cadette, on va s'en battre. C'est normal. Yo, docteur là-bas. Jamais coupé la mif, jamais. Au moins, yo, ton frère, Papa, c'est mon fils. Papa, c'est non. Papa, c'est. Papa, non, papa, c'est bon. Papa, je crois que ça, papa, c'est fait. T'as la promesse est bino. Ok. Moi, c'est la couvration. Pas de problème, merci beaucoup. Mais t'es resté en footing là. Ok, merci. Tout c'est là. Tout c'est là. Ils ont pas de problème, c'est tout c'est là. Si tu mets ça là, ma rambo. Tout c'est là. Maman Thérèse. Non, Fanda non. Fanda non, maman Thérèse. Fanda non. Elle m'a beau défendre bien. Non. On va être papa là. C'est là non. C'est là papa. Maman Thérèse. Ma photo est bien montée. Si réellement nous sommes la solo. Avec beaucoup de sincérité. Oza yeba que mangambo nyoso yo tolito que ça satana na bisto que ça satana soni. Yo mana papa na hotel. D'abord na ina biso sko identité na. Je suis un prophète, magana un journaliste. Yona tata na yo na kombo yeso sambelaka. Yona tata na mo stambolte, obimakate eloko te, boza pe na eloko moko te, e ba photo za montage. Pour papa Tomboki m'attaque une femme. Namoni loko loba
papa na limbisanga beta réalité nyonso ekomi oyo nalinga tezala moi eza maki ya kozanga mama papa koma ya niveau olakisa ngai ndeni balataka journaliste nde balataka pangénique kolakisa ngai mpo mama azalaka te akanikimaka na papa kaye moko siko teke na mwasi moto akolakisa ngai asa te papa koma kosunga ngai akosaiboka mikemike wana mpe koma ya niveau aja 12 ans papa koma kosima na nzoto nazoboya na ngai me apo tobala na yo papa koma kobima na ngai mobima na ngai aposinga makasi nalinga te mobima na ngai aja 12 ans comme nalinga makasi nayebi so vérité nibisanga pendant âge ya 12 ans papa na bango akondima na ye ajo Thérèse akomi nango papa na bino continue kaka kondima na yo Thérèse je suis exaté ok non yoka na papa yoka na no ningo lobi mais na réalité la vie ngana kofi pasuna ode eza impossible na défense nous papa no auto oganga mamta justice ou abela kanis ou auto se défendre awa conscience ne yebi ke ye akushaka na yo te pardon te maman oh te c'est là papa c'est là papa nangai je crois maman Thérèse a place au fanda non soit place au fanda oui yo soit na place au fanda soit place au fanda soit place au fanda na yo bande ko balandi to sugi na émission awa. Pourquoi tu suis awa? Parce que on peut pas forcer moto à limbisa moto. Si on a des fois mon moté mané et fungom na moté. Na ka o na ebité ndeko la nanga o salani. O zongi la moi si od manata tena âge 12 ans. To o boya. Lévitique chapitre 15 lobi moto amoni bolumba kolo c'est la malédiction. Tu peux accepter à accepter vie même si moi ça c'est pardon. Est-ce que je vais accepter? Je vais laissons nous dans 4 émissions aujourd'hui. Les alliés attachement d'âme. Où il y a papa, dans moi aussi. Papa, soy le lot, maman koufi. Il s'agit de vous moi moi sur na famille ya maman ne ba beaucoup là des amala. Koza kami mina na yopende ko moi si surtout ba ndeko baso ba fan chéri ya papa na bango omoni comme lilo de ko Thérèse et ba photo est vrai botala est vrai to comme na suka notre émission to kuta na mukolo ikoya pala simanza malola pambola biso. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.